Original. 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 On doit mettre sur pied un état de droit. Au nom du Père. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Du Fils. Et du peuple. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Nous l'avons promis. Pourquoi Mboké débat? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Nous l'avons défendu. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Si on dit à Bandi, on détourne à Bandi Bako. Le toi, tu crois que on va Bandi, on a besoin. On en a fait quoi? Nous y avons cru. Mais ce que mon lobby a vu, bon, les Kamako, au salaire, aux amants, c'est vrai, au Tangakanayo, tu vas en prison. Nous y voilà. État de droit. Salut et bienvenue sur cléboriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Avant la bande émission à l'élo, parce que émission à l'élo est allé chaud, parce que vous allez na nouvelle moko à malamu, nouvelle oyo bato babane ko s'attendre traité, nouvelle moko penza oyo ko lagisa kena kan si bosi bo moni titre oyo ko lagisa vraiment que tozali na état des droits ezali en marche. État des droits ezali ko sakanate parce que makambo oyo et ça les matin na mboka na biso ndenge na ebisa bino kaka Félix Antoine Tshisekedi a continué na histoire ya ba président ya Afrique et puis ya monde mobimba parce que makambo zo sala na mboka na biso ezali ya kosakanate ba président nyonso africain na ya monde o surtout ba président ya ba pays net ba France ba pays moko o ezali démocratique ba pays moko o penza démocratie oumela bazali ko envier bazali ko mona que non Afrique et comme ko sala masolo moko vraiment il faut vraiment ba compter na président lokola Félix Antoine Tshisekedi yango bo monika ke président première année à kotika bombala moko azalaki 10 azalaki mbala moko ka bomoni deuxième vice-président après premier vice-président donc toujours ba année prochaine oyoke Félix Antoine Tshisekedi akokoma président ya Union africaine. Kanamba beta 18 ans azwa kutata poste moko te kutu donc ya lokotata ba papier na ba poubelle ya ba chaete donc 18 ans ba monaki donc il semi-lettré analphabète donc azam mutu moko bako chaete donc itala kutu neti ba rwandais na kutu bakoma mais yé akoma ke sika wana te po bomona donc avant déjà na banda émission lelo nazali ko remercier bino na fidélité na bino au bozalaka na 5 minutes avec César Ngadi bozape na torté parce que 5 minutes avec César Ngadi ezali l'une des émissions pour ne pas dire la meilleure des émissions oyo ba congolais bakoyi kotala oyo kitisa bat motema oyo lo baka vérité émission oyo ezali epesaka batu cours ya éducation civique. Donc lelo na émission lelo tozali kaka na sujet moko na kanisi bato déjà avant déjà au fond la vidéo au tangaki na titre otochi. Donc nouvelle oyo tozali na yango parce que boyebi que 5 minutes avec César Ngadi pesaka bino ba nouvelle à solo soki to lobby donc ezali nouvelle moko ya kozwango en considération. Donc boyeba peuple congolais na epsaki bino ke état des droits eza en marche pe ezali ko salema pe eko monana. Donc boyeba ke boyebi que Vital Kamerhe akendaki en tant que donc accusé ba bengisa qui est une invitation azalaki même pas convoqué à Kenda na tribunal donc tant à Kenda a kouya donc ba lia yemba la moko a na détention provisoire donc azali tilelo na boloko donc boye basiko pour boye ba que force état des droits boye ba force ya justice ya Félix Antoine Tshisekedi le 11 mai bokanga date malambu le 11 mai procès ya Vital Kamerhe Wakanyingi King le 11 mai procès ya Vital Kamerhe et Bandi et puis procès yango ezali teke au procès moko kozala en 4 minutes non ezali radio télévisé donc monde entier et komona pour la première fois directeur à cabinet bakangiye ayeko samba donc bokanga date ya lelo tozo pesa bino information parce que tozali na information sûre puis tozo yango tozo confirmer bino le 11 mai Vital Kamerhe
procès na ye et kozala radio télévisée pour mukili mobimba et mona bato bazali kolobake oh boy na boy oh soki nini bato bakansa soki Félix Mutazana sima ya makambo ezali occasion sikoyo Vital Kamerhe atanga soki komba Félix soka zala kuna et puis nazali ko yebisa bino Vital Kamerhe azali koya en tant que accusé donc azali koya jour wana en tant que prévenu bato bayebi makamba boloko bayebi donc tango akoya wana aye en tant que prévenu azasu so accusé en tant que prévenu tango baya wana que donc magistrat soki juge azana abi monsieur Vital Kamerhe waka le prévenu monsieur Koututé le prévenu monsieur Vital Kamerhe waka nyingi king avancez à la barre akoya na barre après le bayebi déclinez vos noms prénoms et professions. Donc, boye baketango akoya, akobeta tenite ke soki ndenge nini, akobeta smoking ya bato boloko, donc ya jaune bleu na baba wana. Écolatisme donc azali prévenu na yebisi bino azali le 11 mai prévenu tango ya akoya na camion ya bato boloko et puis aye wana en tant que directeur ya cabinet ya président de la République en tant que prévenu donc akolata smoking il y a jaune na ba bleu wana na ba vert donc na ebisi bino bo kanga date le 11 mai donc Kleboa 5 minutes avec César Ngadi tout le monde est d'accord to yebisi bino que Vital Kamerhe akozala na procès et kozala en direct na RTNC na ba télévision nyoso tout na ba radio nyoso tout donc to yeba sekele po bo mona siko ke bo comprendre penza que état de droit ezali ko sakanate état de droit ezali ko sakanate donc Vital Kamerhe ndengi to yoki asuetaki bato bazala ebele mais boyebi ke tozali na période de confinement donc état d'urgence sanitaire zali donc bato na kati bakozala une vingtaine na ba technicien oyo bakosala musala na bango ba cameraman ba collègue ex collègue ya lolo Chouami parce que ya lolo Chouami donc RTNC zanda kunaye donc parce que ba RTNC comme que na banzela moko soki ne surtout ba émission musicale donc yango na ba ya lolo ataka kaniere to komona ke ya lolo ozongela ba masolo ngo donc RTNC kozala wana na kati et puis 20 personnes et puis tokota la ndengi ekokendi parce qu'après confinement ceux qui ekozala bato belé tozala na période de confinement donc to yebisi bino le 11 mai Vital Kamerhe devant bar donc procès na ye et bandit donc radio télévisée donc ezali jeté et puis Vital Kamerhe azakoya en tant que prévenu. Et puis boyebake donc makambo ezali na kati ba chef d'accusation ezali na kati donc ezali kobima donc ezali et comme association ya ba fakwa ya ba dernier public ya mboka na biso donc yebarake donc soko lali mabe juste aswana kina momi na ye ou bien na mwasi na ye moko boye n'esprit mabe donc bino tout na batu wana tout bozali kotanga mabakangi susu bino na batu mususu parce que ezali association ezali mutu moko te bomonaka awa bato bayimaka baboloko soki yome ekoeli yo bomono ndimi ke non nazali kinga moko parce que olingi ekenemela ete soki ekomi kotanga bato ekomi association ekomi makambo ya bato ebele donc avant bokende fakwa donc bozali kosala mpenza association donc na bandeko na ye na banani tout na le mosusu soki ndenge nini donc bokoti na kati. Donc risque yango ezali boye ba déjà que soki bozali na makambo association ya ba détournement ya ba mbongo public donc ezali masolo te que ya moins de 10 ans donc boye ba bien tozali ko répéter les bino le 11 mai Vital Kamerhe devant bar procès na ye bandi et puis ezali en direct na télévision na radio donc vraiment batu oyo babandoko lobao neti Vital Kamerhe ezali occasion atanga batu pour bamsusu soki babandoko kanisa ke soki ndenge nini occasion yango na so parce que ezalaki makambo soki ya musique bango sa ngwa 4 minutes bien bokansa penza Félix Antoine Tshisekedi donc Fachi Beton bozo kansa ezali makambo ya kosolola état des droits zila tozong c'est la bino avant to continuer le sous-soubo yoka banda non so bato azolela ngo mabe oyo ya état de droit pour bomona ke ezali liséquité. On doit mettre sur pied un état de droit. Au nom du Père. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Du Fils. Et du peuple. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Nous l'avons promis. Pourquoi Mboké débat? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Nous l'avons défendu.
Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. So mokonzi abandi ko détourner abandi bako. Le toi tu crois que balandi wana bazali. Balanda peko. Nous y avons cru. Mais ce que mokonzi alobi abi bon likamba ko pona au sala ngo yo oza mwana mai nanga c'est vrai to tangaka na yo tu vas en prison. Nous y voilà. État de droit. toyebisaki bino 2020 bilenge ye ezali année ya ba action bato bazokanisa ntango donc Félix Antoine Tshisekedi Fachi Beton azolo bango bato bazomona ngo liseki ntango ati ba magistrat bato kaka ya Kanambe bazongi donc bazobisa bino ba magistrat babike botika ba cop parce que boloko efungwami bomona ngo liseki boyoki bino moko donc histoire Papa Tshisekedi donc musala bandaki relève moi na azui donc place Papa Tshisekedi azali ko sepela parce que état de droit oyo alingaki oyo akufelaki na yango est commis en marche pe ezali ko salema donc ezali seki kututé donc le 11 mai jour wana babetelo lisolo te na ba poto banini donc confinement ata a ekozane te fongwami muke mais le 11 mai donc itokolanda yango en direct et puis na 5 minutes avec César Ngadi club original bokolanda ka yango le 11 mai donc procès ya Vital Kamerhe Wakaningi King azoya en tant que donc accusé mais en tant que prévenu donc prévenu a roya na smoking ya boloko ya makala donc smoking ezaka jaune beti na banini donc a roya na yango parce que ba robenge penza le prévenu Vital Kamerhe Wakaningi King à la barre a décliné ba combone banini de ma solo donc c'est que les athées donc ezali penza ma solo moko abu pia makambo sekelete donc eza penza polele donc mukil mobimbe eyeba parce que toyoka soki bakotanga kombo ya présent Fachi Beton parce que bato musu bazokansa bali seki bazokansa Fachi Beton denga vandaki na papa na yeba mbule belé idole azui na papa na yeba zomona ngone seki ezali sekite ezali li sekite donc bozomona est-ce que bosi bomona directeur ya cabinet bakangie procès ne batiango en direct na télévision ezola sa muklembe bosi bomona yango to bondo mona ka kala ba conspirateur o baningo bomba mobutu o banini mais oyo ya ba fakwa ya mbongo bosi bomona yango donc bozala calme pour bato bazali ko loba pam okaso yango na to kasoki Vital Kamerhe akotanga soki nani soki Total soki bakotanga soki kombo yana Félix Antoine Tshisekedi do bozila kutu teke batanga kombo ne parce que yekutu mama solo na zate mais Félix Antoine Tshisekedi avanda zo le bela bande konaye bande koné faut bozala exemplaire bande koné faut botambola bien ye yo kateke côté moko bo ndenge tanka le bando salama na lera mobutu ke o de douane biloko ningo de douane mobutu te ozolo bakenga inde kwa donc ye bakaki ozala ndeko ya Félix Antoine Tshisekedi ozala soki batangi yo na Vital Kamerhe avec preuve donc ozali mo kangami okokende boloko parce que Félix Antoine Tshisekedi assis à lobaki yango d'ailleurs bato yo balanda vidéo wana te nazali ko tiela bino bo yoka bino moko ndengi Félix Antoine Tshisekedi akebisaki bandeko na ye na makambo oyo ezanga tina na makambo ya kimuyibi ye bakake soki osali mabe ozala ndeko ya nani ya ye ya président de la République donc justice ezali likolo ya batunyo surtout mutu mokote azali likolo ya justice donc bolanda bino moko Félix Antoine Tshisekedi ndenga lobaki defa bandeko na zoko kebisa bango na comportement na bango. Donc je vous souhaite encore une fois d'être sage dans votre comportement, de respecter les gens. Désormais bino pe bokomi na devoir ya koyeba bisika nini bozo tambola. Pour surveiller langage na bino. Congolais akza moumbu na yote parce que yo zandeko ya président. To mwana ya président, to koko ya président. To moboti ya président. Congolais akza moumbu na yote. Au contraire, mandat oyo tozui oyo ezali mandat kutu biso nde tokomi ba serviteur ya ba Congolais. Donc na lingi na yoka que bandeko na ngai, famille na ngai bisika nyonso bazoleka bazo pesa exemple à kitoko. Je ne veux pas entendre Nazako Lobanabino en avec insistance que voilà de quoi président moko ke kosa mobulu na douane aboyi kofuta telle facture telle taxe poye de quoi président okokangama.
état de droit oyo tokokotisa eza état oyo ngai moko nazoloba na bino nakobanda kolakisa exemple ya respect de la loi. Je vais respecter mes concitoyens. Donc vous devez en faire de même. Il n'y aura pas de citoyen au-dessus de la loi. Non. La loi sera la même pour tous, au BBC, au Sambo. Voilà. Donc, mais Bobangate, ce sera un Congo. Donc, Binomo Boitolanda, président de la République, Azo, pesa un exemple na famille na ye. Azo expliquer bango pour bamsuku dozagu tozoma na famille azo tinda bozali tout ezali ya biso eza mboka tozui donc bo yiba na bino bozala bino calme bobo yoki bino moko Félix Antoine Tshisekedi ndeka zo na famille na ye oyo akomeka azali boy donc ozala nani place na ezali boloko à part tout donc ba masate on eza azo solola na famille na ye donc to marqué na pause publicitaire boyebika ke ba partenaire na biso mibale tozala na bango Sepela TV donc décodeur oyo ya bana mboka vraiment esala makana Londres et puis Romain Ilunga le grand traiteur oyo azalara na Belgique donc restez connectés sur Cléboa Original. À tout de suite. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Tozongi na plateau bato baye ko rejoindre biso après ce spot publicitaire. Bienvenue à vous. Donc vous êtes en direct sur cléboaoriginal.com dans l'émission 5 minutes avec César Ngadi, nouvelle kaka oyo tozali na yango. Toyebisibino le 11 mai. Vital Kamerhe devant bar. Procès na ye et bandi et kozala en direct à télévision na ba radio. Donc c'est qu'elle est au boyi donc ozana makamba loba Vital Kamerhe batuba yokayo
Donc ezali kutu makambo sakanate état de tout ezali ko sakanate parce que bato banda ko ba n'importe quoi bazo mona eti donc bozo mona idole oyo donc Félix Antoine Tshisekedi avanda na papa bande comme sous bando landa makamba politique te muta avanda na papa tina makamba politique ezali Félix Antoine Tshisekedi azo mona ndeki papa zo kolsa po bato musu bando kansa oh Félix Antoine Tshisekedi asala politique wapi mais bato sikoyo ba changer maloba ba comprendre noko ya donc jo oyo ndenga vanda ki na papa ezalaki ba jeter donc azwa formation ya kotakoli donc azwa formation accélérée donc azo sala ba makambo moko boy donc okutu bato ba wumena ba politique ba koyi ko sala te donc Félix Antoine Tshisekedi penza azali fachi béton. Donc ezali kamba sakanate pour bato musu bandolo ba neti ba n'importe quoi tango bakangi Vital Kamerhe ezali Vital Kamerhe bakangi na justice oyo Félix Antoine Tshisekedi abongisi ezali teke Vital Kamerhe bakangi ye na fachi béton bino moko bolanda ndengi sikoyo nazali ko tiela bino image po bato musu babandoko lo bapampamba oyo ke vidéo oyo circulaki ke fachi béton ba witi Kosala donc ezalaki donc na période ya propagande baza tourner bazalaki na tourner na est kuna ba witi ba vandi siko na staff bazo sola siko ba pesa ba idolo ndenge leki na ndengi ba rovanda wana ndengi ba kosala makambo na bango donc ezalaki ba witi bisengo parce que ba yambaki bango makasi ata moko Félix albi kutu papa azwa ba occasion o te ndengi ba yambi ngai aona ba est ezalaki esengo donc sikoyo bolanda vidéo o bato bazo interpréter ngo mabe bo yoka soki esika nini yango donc fachi beto ebisaki Vital Kamerhe ndengi toza ba partenaire ndengi tosali masolo na biso toza ba allié donc ngai na kanga misu yo kende kuna fakola koma fakwa na kosala eloko te aya lobaki yango te azoloba makambo na bango ya parti politique azali koloba makambo na bango na ndenga politique parce que akoki ko bouler ndengi wana te akoki ko bouler ndengi wana te ke eleka ndengi ezali ndengi wana ko salama te ko salama te bato bazoloba loba entre Félix Antoine Tshisekedi na Kamerhe nana trahi moninga nani a trahi moninga c'est Kamerhe muta trahi moninga parce que il y a continué à kambo ko yiba ya ko détourner ne bandilika donc 15 millions et lati Félix partout qui n'a pas auto explication qui n'a pas journaliste n'a pas explication qui n'a Londres explication et l'attaque Félix Antoine Tshisekedi nanjo tondike yem tasala kiango mais boule na ya yebaki boule na ye bomun ndenge suki donc au bout il y a un an donc plus de 370 millions de dollars ekei donc et puis bino bozolo baloba pamba muto ayibi mbongo à l'état muto azosaka na mbongo à l'état donc yo côté là donc sozo côté là donc vous allez complice na ye bon landa oyo Félix Antoine Tshisekedi alobaki tango wana na yipsi bino ezaki na période électoral ba witi ko sala makambo na bango kuna na est boyo ka oyo alobaki est-ce que na kati ya vidéo oyo Félix Antoine Tshisekedi alobi na caméra yo roya ndenge no zanga oyiba non c'est non bolanda bino moko jamais ça comme je n'oublierai jamais l'accueil de la ville de Bukavu. Je suis sûr que mon défunt père là où il est puis il n'a jamais eu ce privilège là d'être reçu comme ça ici à Bukavu, il doit être fier de moi et c'est grâce à lui. Par rapport à cette alliance que nous avons scellée avec mon beau-frère, je veux vous prendre à témoin de ce que je veux dire. Pour que si jamais demain je transforme mes propos, que vous soyez les premiers à me maudire s'il le faut. Je ne trahirai pas les termes de cet accord. Je suis avec lui. Et vous allez le voir dans tout ce que je vais faire, je vais toujours être avec lui. Je ne le trahirai jamais. Si après le 23, il y a quelque chose qui arrive, qui ne soit pas prévu dans ce que nous on a prévu, lui et moi, on se concertera toujours et je ferai tout pour qu'on ait la même position. S'il n'est pas d'accord, je n'avance pas. S'il est d'accord, j'avance. Mais on va le faire toujours. Amen. Donc ça, vraiment, je vous le dis parce que je veux que vous soyez nos témoins aussi. Donc cet accord, c'est pour vous aussi. Nous l'avons fait pour qu'on soit d'accord. Donc les prochaines étapes, nous irons au Kassai. Je vais aussi expliquer aux Bakaléens de là-bas que désormais,
Vital Kamerhe et son UNC marchent à côté de l'UDPS. Nous avons les destins liés. Voilà. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Je vois que même on enregistre, c'est bien. Parce que ça, au moins, ça va rester. Donc, Bino Moro Bolandi, est-ce que vous yoki na kati vidéo au place Félix Antoine Tshisekedi à lobby donc Vital Kamerhe net aux alliés alliés nangai donc kende tant yo ozwa poste au bandako yi bandako mais non aloba ko ndonda parce que yebaki ego salamate mais Vital Kamerhe a eko trahir idole na bango azali nango idole na bango azali ya politique ezali pe na ndengi penza nde bayoka ndeko pour yango kende na ndenga za premier ministre. Et salami kutu ndenge on a été donc ils ont caduc déjà donc ils ont déjà kutu et salaki ndenge salama kité donc vraiment na place kuna na kati au Vital Kamerhe balobi na yeke donc yo ndenge za on za allié nanga oyi barambongo ezalaki te bazolo ba makamba politique azo donc alobani azo féliciter ndenge ba yambie et puis azo ke na idole albi ke ngai na ko responsable penza donc Vital Kamerhe asali ba mbeba ote ki fakwa wa salite yo kasi mutu lokola penza ke mutu moko ya ba conviction mutu moko ya respect mutu moko ya masolo donc ya carré Félix Antoine Tshisekedi Fachi Béton a koki ko se séparer na Vital Kamerhe ubiki ils ont salé pas sinama on a monté maman na penza ke trahison ndenge wana kaka ne bandelika bo ya muto penza a contaki na penza ba okene sika moko ezali penza trahison au lieu que peuple congolais to soutenir président na biso to sepela état des droits ndenge ezokoma mais batu mususu donc bakomi ko sala ba n'importe quoi ba mususu toyoki o ba keso ki wapi batu ya INC ba keso ki na prison makala Vital Kamerhe aza soki malade oh soko koti lu bois kuna oza malade ba ko traiter kuna yo bindenge ba bongisa kuna te donc c'est trop beau oza malade bino bo kansa wapi donc ba kangio na cacho ya quartier soki nini oza na boloko na prison makala donc soki oza na malade ba ko escorter yo ba ko traiter yo kuna soki simbite ba ko escorter yo ba ke malade ni na zo malade ka bandi ngo sikoyo ba jekoko mulumba ba député jekoko mulumba bazali malade bazo tanga ba makila partout avant de na boloko tina suka nzamba batelier bongo Vital Kamerhe malade ni nazango c'est trop beau donc ba kangio ba ngwati yo siko muyiba la okoma ke osana malade asana malade tata asana malade ba ko soigner kuna soke simbite escorte ba bimiri les bande ba soigner ozongi na boloko eza boloko eza cacho à quartier que soki ndenge nini oza boloko ba traiter ba docteur ba zalaka kuna donc vraiment au lieu beau côté là présent les bosso azo sala makamba boye à part ba sango donc toujours ces plateaux mol celle-ci oya ba sango zo mona ndengi bazo côté là parce que ba monique ministre de justice o na côté ya Kanambe yango ba ngutu fo bazala déboulonner alingo kota sou ba jendengi ya Kanamba kala donc ministre de justice au côté na makamba ba magistrat ba juge donc ba sango ba kebisi ba bi ba ko marcher donc justice ezali indépendant justice ezo sala makambo nango mais zoba wana ya médiocre wana ba mesana makambo ya Kanambe azolinga neti apesa ba mitin de pays ya ba juge na ba magistrat ba lobi ko sala matin basango batomboki donc au lieu tous là pour banini donc tous allez que ça neti mais congolais to yebele to lingité tout allez que c'est plat do mona passer mukuna bato bazolo ba passer mukuna ba clé o azobimsa ba clé bo azobimsa ezali makambo sakanate ezali makambo ko sakanate donc ezali bien zo mona quand même que bonabo ezali azolo ba makambo solo ezali makambo ya solo donc vraiment peuple congolais to yebi makambo to lingité et pesa biso ata et sengoté ba pays ya monde entier bazo envier biso surtout africain bazo envier biso makambo ndenge nani salamate. Moi je suis camerounais. Moi en tant que camerounais, je demande au peuple congolais. On vous donne monsieur Paul Biya, le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, le président du Sénat, toute l'Assemblée nationale du Cameroun, tout le Sénat du Cameroun, tout le gouvernement du Cameroun, vous nous donnez seulement une seule personne. Félix Tshisekedi au Cameroun, ce n'est que tout ce que... Non, c'est que ça va changer. Là, notre pays, on sait que ça va changer. Les choses vont changer dans notre pays. Okay, on aura la liberté d'expression, le droit de l'homme en espérant qu'on aura tout cela. C'est le niveau leader africain. Actuellement, en Afrique, nous sommes fiers qu'en République démocratique du Congo, il y a un leader. On sait qu'il va apporter à ce pays, on le sait. Toute l'Afrique centrale dans le dos. Moi, en tant que jeune Camerounais, jeune africain, je suis tellement fier. On sait qu'il va apporter au Congolais. Changement est arrivé en Afrique centrale et plus récemment en République démocratique du Congo. Nous-mêmes, nous avons aussi besoin de cela de notre côté. Mais Bino Bozomona, on est dit c'est qui? Bozomona, on est dit c'est qui? Donc, Ezali Koutou, jette donc avant tout sur ces missions, Ezali Souko rappelé Bino. Donc, Boye Baké, le 11, donc, Bo noté en gros bien pour jouer, Bato Poto,
donc confinement koute ezali nango ekozala nanu mais ezala nanu le 11 mai. Donc, procès et bandit, procès donc une première dans l'histoire. Il y a Congo Nabiso, procès, il y a directeur cabinet, Fakwa, il y a Mbongwa l'État, et que en direct, et ça a été que donc c'est que c'est un gars, donc au vital caméra, à Robi Maïsaï, ceux qui citent, Moro, ceux qui est na ba vite, et Kotika Bodo, et Pesaki Bato, au vital caméra, bim na 22. Bien bon, ça n'a pas de vital caméra, il y a qui on a, on a déjà qui est donc à côté, abim na 22 ah on a pensa na habité ce que biso tongo suka pas tongo mais mawapi donc vital caméra ndeka côté ndeka et yebalaki déjà bango tango yaki azo kota puis ndeka côté ndengo ndengi juge bandi ndengo ndengi et puis azasu soit qu'ils étaient prévenus vital caméra à la barre donc et puis smoking teni ezali te ke olata teni andako awo abandoko lata ni eza teni ya bato boloko akobetango aroya na ona bar donc ezali jeté donc ndenge ezali ka lelo ezali ka sije moko wana boyeba ke état de droit ezali ko salema pe et ko lembate ezali ko tout jeté donc vraiment tozali ko remercier biso monde tozali vraiment ko remercier président na biso parce que makamba boto mona yango te na Afrique. Même kutu na bakota mamindele to mona yango te mais ezali ko sala manamboka na biso donc ezali esengo makasi vraiment donc to komi na suka presque ya émission na biso ndenka na lobaka. Je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire, donc je reste toujours friand de vos commentaires, de vos suggestions, de vos observations, même critiques. Donc n'hésitez pas à me faire remonter donc directement sur notre compte YouTube et sur notre site internet cleboaoriginal.com. Donc on a commis une souka ya émission na remercie donc base tout les alliés éparpillés partout dans le monde. Donc merci à trop na fidélité na bino na 5 minutes avec ces angad na robanda na Gigi Chibangu donc petit frère propre Gigi Chibangu donc yo vraiment ebika ke tokoki ko bossa na yo te toko bossa na yo jamais donc tokeyi siko na kati ya London pona kopesa mbote na José Kano ki kakamene toujours na kati ya Londres tokopesa mbote na maître Wera Mukuna toujours na kati ya Londres tozali kopesa maître Rajamoule donc vraiment na kati ya Londres boyebika ke topesa ba mbote donc na batu oyo nyoso tu wana oyo totangeli bino et puis tozali ko profiter pour topesa bon et joyeux anniversaire na Itwa Françoise Itwa na porte d'Italie donc madame des affaires donc vraiment Françoise Itwa donc vraiment bah anniversaire à ta confinement to ebi anniversaire et le cas malamu na baboul il y a des affaires donc toujours profiter pour to pesa pe des affaires mais kui bambo tazali déjà na kati ya Panama sa zonga mais des affaires bongo pe abilanga biso na ya le loto liena lutin to liena lu tout ebika que Françoise Itwa mutazo silsango mais des affaires il faut biso pe to cha mokako so donc parce que grand boule il y a des affaires ezali donc ba jeune bilanga donc il y a côté na système bilanga donc des affaires donc batela maman Françoise Itwa donc bon et joyeux anniversaire na yo. Donc si tu repères sa mbote na petit nabiso Cédric Sedoula na kati ya Melin donc merci na nyoso tout aux sala donc vraiment eza na kati ya motema na ngai donc Cédric Sedoula donc merci à trop na kati ya Melin toujours na kati ya Melin tozali kopesa mbote na Claude Biocho merci ya trop na nyoso tout donc osala kaka yo moko yebikaka moi to tanga kombote zo pesa biso ka pasi na mawa na motema. Sikoto ke na kati ya Val de Fontenay pour na kopesa mbote na messe Jocol Stéphane Jocol il fait partie du bureau. Stéphane Jocol, le bureau doit fonctionner comme tel. Je suis ravi. Mais M. Jocol, je suis ravi. Le bureau doit fonctionner comme tel. Donc, nakati ya Val de Fontenay topesi M. Stéphane Jocol ba mbote et belé. Tokai siko nakati ya Montreuil na 94 pendant kopesa molandi monene il y a 5 minutes avec César Ngadi Elichala ba mbote belé et puis merci na fidélité nous na 5 minutes avec César Ngadi. Siko tozali kopesa mbote nakati toujours ya Melin na président ya amical ya bana Lemba donc Francis Elanga na mwasi na ye Nene Makumbu donc balandi minene il y a 5 minutes avec César Ngadi. Donc tokosukisa na les Yvelines na 78 pour na kopesa mbote na la petite Mingita Nchiku, donc y Azali Moulandi Mounene, il y a 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Pour rappel, donc Bobo Sanate, le 11 mai
début il y a procès il y a Vital Kamerhe et Kozala en direct na télévision pe radio Vital Kamerhe azoé en tant qu'accusé mais en tant que prévenu donc à beta smoking oyo ya batu ya boloko. Donc c'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver dans 24 heures pour un nouveau numéro de 5 minutes avec César Ngadi. Cette émission a été réalisée par le grand réalisateur Yalolo Chouami, assisté de Doudou Swami Doudoulé. Donc nous allons nous retrouver, comme je dis tout à l'heure, dans le plus bref délai, donc dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Ndekaboyebi Kanambe, Ndekmakambo et Bandibo, Kanambe Bozomon a déjà fin ya Kanambe, Kanambe toko manqué, il faut voir ma solo na mbunchu penadikos. À très bientôt. On doit mettre sur pied un état de droit au nom du Père. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Du Fils et du peuple. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Nous l'avons promis. Pourquoi Mboké débat? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Nous l'avons défendu. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Si on dit à Bandi qu'on détourne à Bandi Bako, le temps tu crois que Balandi on a besoin. On n'en a pas. Nous y avons cru. Mais ce que mon conseil lobby a dit, bon, le Kamako point au salaire au yo, aux amons à Maïnanga, c'est vrai, au Tangakana yo, tu vas en prison. Nous y voilà. État de droit. Papa,